mutu moko te na bino nyonso obenga bolakisa Belgique bolingaka ye soki lelo bayeba te so likolo mutu moko te okina Belgique okita ye moko ata Belgique ndenge aza na avai na ndako na ye libala donc ndasali ndenge eza wana ndenge akobokolela bana na ye ndenge akobokola bino te ya bibiche au perdre vraiment qui grande dame na yo qui tala et puis oza mongala mbunza mabe ndeko afivete mayamba ngai mpo na ngai soki na ngai omoni ngai eske ngai naza kati ya réseaux sociaux boye nasolola na bato nyonso te na pena bato mosusu mpe na fina buto na lobisaka te naa na nga chrétien namona nzambe me naa na babilo mosusu nakata yango légèreté na kosala te légèreté na kosala te na kosala légèreté te so batuni ba question avant de l'émission nakorépondre te au moins ke ndenge bino bosalaka bopesaka bakestion batuna bino nde nakoki korépondre mpo nga momi napesi question voilà ndenge bino bosalaka mais ata boye kotourne na sbt sila alakisi biso ke aza sila oyo totala na tv mpe producteur wana azwi ye ayebi ke sila wana asala makambo minene na tv sila ana bafilme ana bathéâtre de référence ana bafilme de référence ata baye bijou la reine wana lelo bato bakoma néglige bijou la reine ana bathéâtre de référence imagine ye bijou azala même na famille bota aza na famille bota botengelanga filme de référence oyo asala na famille bota eza te mais bémission de référence ezali soko ndenge bijou akita bango avanda na ye bongo so mamisa ndenge ake tourne yebisanga depoke nanga mona émission de référence eza nini na nini émission de référence eza nini ozomona donc vie eza na baréalité nango ya moski otape na à côté te osololi na oka ndenge osalaki émission na bongo mpona grâce baobengo te babine elobelaka so ezali kwa kokitisa so ya moski ke toza na mposa na yo te tobaza na mposa na ye te mais pourquoi bopermettre bato baloba ndenge bango baosepe basexprime vous pensez que ntango moseka aleki alobi bongo ezalaki mpona neti déjà kohumilie parce que moseka ntango alekaki alobaki atangi mpe mpo basila te bajournaliste na bango lokwa bayebi ke oyo ye alobaki na alobaki mpona sila bango nde baye kodevoile babengaki ye na sb bajournaliste na bango nde baye kosala baémission mpo bafaire comprendre biso ke makambo oyo alobaki alobelaki sb eza biso te eza biso te eza biso te bajournaliste na bango nde badevoile te bango nde batekini bapage basaleli baémission sikoyo mpo ani 25 fois ya koloba te 25 fois ya kodementir eloko oyo ayebika soki telefone abenga ye te sadi bokomi na lokuta me mpo balukaka lokuta bongi bozwango boye nango mpo boyinie motu ndenge moko ana étoile kasi maa moseka nga sela biso épisode date étoile bayebiso yaka mpe na capture appel eza te eza te mamoseka capture soki ezali yaka appel soki ezali yaka nango nga nalingaka so moto alinga humilie motu kozalisa biso te kozalisa biso te elala te elala te nango mbala moko elumba elala te bolesa biso te soki misi badirigea bino mibimba ma mibimba bongo siko badirigea bino po oyo déjà nemi yango ya esila na papa elombe se erevesa relation ezaka su te bosepela batikela bino papa elombe kozwa bafanatike nyonso oyo ezala na bino moko kosala bafokote boyaka kofingela papa elombe ale na kane po oyo nde baza na basala bafokote mpo bafinga papa elombe oyebi ta nde euta wapi ndeka papa elombe aloba mpenza abi mayele nange ezaka mpa sila bango baprofite babi biso tozalaki ye aloba mayele ne mpa sila tosalele bafokote tofinga ye na komba babautre kamsa baye sila oyo atela ye mayele nakobukana te basala bongo yango ko bango kosaka oyo bakuku baosa bafokonte ta neti copine na olidia nde mpa tomoki nadi ezela na likambo ya faux compte yango bafani ya mosantu bauti kofinga barcelone ndenge ataki foto ya mosantu nini barcelone asiki te bwani
asiliki te pourquoi po atali bacommentaire asiliki asiliki te voilà pourquoi kaka ya bafani asila bosili kaka ya bafani ya mosantu bafani ya bato mosusu bafili bino bocomprendre baza bafanatique mais yasila kaka nde bozwa bango mpena bobi te ayebi bandako na bango nyonso oza banimero batelefone na bango nde biso abenga bango apekisa bango Lydia bato mokaki na komata miso dana lobe na Lydia tika ya botika biloko wana eza bien te star azala bongo te mishu bafinge bacommentaire te so bolinga boza bastar boza kutu Lydia na mishu tokokenda bango comparaison te Lydia banda théâtre liboso ya mishu ana expérience ya théâtre ana expérience ya kistar ana expérience ya kistar nga Lydia depuis na Lydia 2012 na groupe Simba yaya michu mpena na carrière aza yaya ya michu na carrière mpo nga babengani ya groupe Simba ya tikali ozokompo fo tosola pembe azali mpe na problème ya basket te ana problème elamba te mpe en tout cas wana fo tosola pembe Lydia ilunga soldate abunda bien ozokomprendre papa akenda bahéritage pesa mais sikoyo na ndenge esprit ya kistar na ndenge lelo eza temps ya michu eza te ya michu parce que Lydia soki tokocompare faut tocompare na bapaniche bango na bango babaza kala génération moko wana bayasmin lokwa bapriska kanoshipi voilà bacardozo na oyo wana mpe bona yaya mbutu nene kono eza nani Laetitia Mwamba faut bacompare bango nde il faut bacompare bango baza kala na théâtre ozo comprendre bakocompare Lydia na mishu te mishu eza époque na ye ata eko joue te nde balobaka manzaka na ye esalaka eleven manzaka na ye na toko na ye esalaki da eleven naoloba mabe kaka ndenge ayeba kojoue te manzaka na ye na toko epuis baolinga ye bafani mpe baolinga ye apela problème ya visa te yokati bato nyonso basala bakombo na théâtre bayeba kojoue rien kala kungo na oyeba barcelone badofinga ye na top vision babe ayeba kojoue te batiaki po ane mais azali kaka bato balingaka barsa kala bisala asala na ye wana na bisalasa na ye barcelone bato balingaki ye eza époque par époque on dirait ba Barcelone na ba ilusa ba bima ba benye Cardozo akoma na te Cardozo akoma na te princesse Ilusta Barcelone Cardozo akoma na te bakangi na top vision siko po ani lelo ilusta azabi Barcelone azabi eza normal parce que baza pe basi ba mekano ko fandisa na foyer sur foyer vandi to po musala ezonga lelo Cardozo Amati productrice c'est normal babraza baoki kotourne c'est normal Lydia soki baye kotela commentaire elongi elakisa commentaire ani eza mpe kafa na mishu Lydia expliqué biso nde papa atikela ye bomengo Lydia eza nango moto andoko amaitela commentaire afingi opo te koza moto ya nzala afingaki moto ya nzala bakompare okaa na mishu sikoyo soza na grande esprit okobaresi ngai nde naza boye kota na tiktok nanga naza na commentaire moko te ya moto afingi nga na matisa mpona répondre ye naoki répondre moto oyo naomona te elo mie mpe na répondre biso kutu eza nango normal eza mosala na biso toya na kofinga yango bato mpe bayaka kofinga biso tokumbana na bango bongo voilà parceque yo oza star ya théâtre charisme esprit na charisme so bakompare na mishu bakompare na moto mabe te bakompare na folle te bakompare mpe na fille lokwa yo fo sepela po mishu aza na succès elokwa bagolo na mingi to bazolela bakompara bango na fali me bango esiko fali balongoli bakoma kompare na gings bango na suki bakompare bango na bango te yo kutu fo sepela bakompare na mishu oui non seulement parce que bakompare na mishu mpo mishu aleki yo to yo oleki mishu non eza bongo boza bastar na kati ya réseaux sociaux ne pensez pas bato badiebaka te bato batalaka
nani tokocompare na oyo nani tokocompare na oyo soki bakomi so na niveau wana il faut sepela vanda tala nde moto atini o commentaire c'est tout leka nzela et ça partout dans le monde. Même la Côte d'Ivoire, même la Nigeria, va comparer. On va la région nani aleki. soki moto wana nde orépondre banga koma yo tie soki bacommentaire ala ntongo mingi pokwa c'est comme nozwa devoir chaque jour kota bavideo omandolobaka bahéritage papa tiki non lidia non tala omondi boza bacomment bastar bongo bolukaka quand même bolukaka bamator baconseiller nayebisa bino bozwa tanga bofuta ngai naza ata mentor na bino bonga na coach ya kitoko ya baresi ah oui malika mali la coach nga na kotaka mpenza kitoko na oyebi so balesi kopukana te nga na bafemme marie bafemme marie na oloba ngo bien na debi ntina na suka émission tokende je m'invente pas mais je sais oyo eza kati na nga nayaka mpe napesi solution mpe ezwami moto aye azongeli nga mpe merci félicitation bozala na bamantor mantor ana facilité ya kooriente oyo atali soki te eloko eza mabe so osali yango eza epesa bien ngai ebani naza kata réseau sociaux boye naza mpe na bamantor na nga ke likambo ye mpenza boye bainsilte ebele tozwaka kata réseau sociaux baninga tolia tomela bafingifini nga ntina réponda te mpona na bamantor batali niveau likambo te korépondre tetika so nazali na mantor te meta mosu topotana nsima makambo madisuka nango mpe tosuki bongo tona bakamarade mosusu bazongela biso pota mosusu ntango ya loba nanga nga na boya koloba te atali yabi te nakosei kamarade yo okamarade yo nalobelaka ye maboya koloba nanga be aza kamarade malamu yango nga manya ata osalisanga okabwana nga mais place ovande oraisonne. Voilà, merci beaucoup, Malika Maya. Donc, il a absolument sur moi déjà la moi chute. Mais à côté là, chute à Safi Kobima, à moi ça liba là, yo le ça un peu pas. Chute à nani? Chute à Safi. Comme les Safi. On peut ça un peu ma solution dans la vie de couple. À sa femme mariée, aux États-Unis, à bala un vieux type, un vieux papa. Mais on se regarde dans ma live pour expliquer qu'au finga et surtout que plus exemple qu'il y a yebi bateau ma kotalo là ba kotalo la te ko dénigrer ko le ba baku ba komela kera ma commentaire ya linga ba baku te point ni ba linga ke bongo ko plus ça une explication ndenge ye azale ki ya belfika aussi ndenge aussi la tina baleki na poto mais na kisasa aussi la soma de mapango et jimele numéro 16 na numéro 17 et kangama belvia na 4 niveau tongaka tout ça là on zota la bablo ko na jita moi ça libala charisme on a marabo ko lobaka ka mo ya balidia on dirait ça des pères na ba jita nyonso likamuki bosusu ko comment jita za iloko ni na communauté biso za iloko ah ça la succès à joie tangela filme na to lobelo ko momo film de référence jita sala to ata na banjondingi film de référence les a ça y pas bien vu et puis ça il bala titre film théâtre de référence eza libala oyo azwi pas belle vie avant aza pas belle vie net omona basila bana bathéâtre de référence bijou la reine bana bathéâtre de référence bameta pinga bajoli masirika mpe ya sonam tangelanga film de référence oyo jita sala na théâtre dona ntontinga exactement babenganaka ekute pa mariele munoko ebeleka nde munoko ne ezali ti na crayon mpe bela apo ke états-unis yango poni babongisaki micro shooting yango te soki micro shooting ata yango babe yaya sila na moto abimema na poto te si la famille ebonga bayaye bakenda poto kala baleki baa na poto lor bisalu apema na ye mwasa mondele yebisanga sikoyo yo ningi sila mema nani eza normal moto na moto ayaka mosala na ndenge famille na ye ezaleli sila ye deya théâtre makambo nyonso na ndako nikel peshanga ye théâtre koluka mpona famille ntango mpo azwi aprofita ntina bandeko na ye na poto eza normal yo lingi abenge yo nani
eza lokwa lelo Bellevue soka bundi patinda bandeko na poto et lokwa Bellevue afute ya bandeko na ndako eza normal ayeki koluka pa bandeko na ye so sila ye koluka pa bandeko na ye te sila ye ka kolisa talent na ye a exploiter talent na ye bandeko nyonso na poto esi babonga bala ba problème ba samba de santé ba pe na héritage à famille ba héritage pe efandi wana papa tika papa bisalo ebele pe siko jita olingi man sa memela yo nani c'est pas soi même année yo de papa wana bala yo kenda vanda concentré musala obenga bandeko na yo po yo poza na famille koluka poza na famille koluka lokwa biso oza te na filme de référence te bino bato botika baprince te bolobaka mingi koleka na bato baza baprince koleka na bato baza baprince na bato bakoloba me baofanda na yeba ta yo te na koyeba okaka nde oke États-Unis obali bakisa totala ete notali wapi mutu batoleke pa Bellevue batote basala Bellevue te ajua mpe babarrielete notala ye wapi Sylvie eseka na yebi ye bela ye moko na yebi nani susu bado joué na ba Elise Salomo na yebi Elise Salomo ye na yebi ete bado joué wapi et pas barrielete na yebi dans les réveils na yebi ete akoma mpe pa Caleb na yebi kuta ta mokie te na yebi te Jita Safi la star te aza te donc nga na choqué yo te me na oyebi sokake oza te na oza motu te oza eloko te na communauté na biso eshitango yaya likambo nini na 21e siècle oyo boécran yo esali lokwa mofinuku labe ya papa fufu babi na potongo bino mpe malili eza makasi neige ezokweya normal kaka et puis toke na likambo ba age donc bino nde boza wana bokataka ba age na bino bozwaka ba Bellevue na basila bokomisa bango bayaya Bellevue aza mokolo na yo poso wana efandi na nzoto nde ezomonana na Bellevue mokolo na yo ako belle pasala baje te abenga mpe moto alamuka na pongi po arépondre ye tata bengi mwana nada ya kolamuka mbao ase so baje te ase baje te yadamuka kanda makasi et puis belle afonctionna boye moto abengi mwana na pa zone south omonde basimi soso touche place oyo tokotela balinga kote bo bakuki baotika olinganga mpo balinga o c'est fort balingaka bango malikala bango te bakuki batiki kolinganga me baye kolinga yo jita oyo oza na eloko te na communauté na biso otika pointe te baprésident baleka batikala oyeba o te poto tobi toke na communauté na biso baprésident baleka tomona bacomédien oyo mama odi bazala na bango na ndenge lelo mama ata kutu péché yango atuna na ye lisu te mais quand même baprésident bareconnaître mazo riske nde soki o manda ya papa esili moto mosusu aye baoyebe te président na kota na oyebe te aoyebe te wana risque ya péché yanga c'est fort on comprend donc jita tika biso makelele 2026 yana debi tika biso mpenza kimia tika bato baosala honneur ya théâtre bavivre en paix tika biso moto bavi batinda déjà bapesa o libala okofa yo yebi te nomoza na rappel ya vile okokima okolala pongi te oke na toilette okokuta bango bateli bamessage topesa libala bapesa o libala ebabala wazalaki ya Marie-Jeanne mobali waza nani ya Marie-Jeanne Marie-Jeanne mpo akanga mibali te biso asala rabo apesa juste abi ozwaka poke tozosouffrir bobefa kozwa mibali Marie-Jeanne apesa jita oui asipa mpe na créa juste ezali kwa mofinoko lokwa asimaki na ofinga te swaka fortina loko créa lokwa amanga lokwa banyoka bakobanda pharmacie jita en tout cas oza na elo te na communauté na biso tika bato wana oyo baosala honneur ya mboka na biso tranquille merci beaucoup balika tokola so na suka me tomomaki na lichasa poste mpe mam sesi ya alambalea
Donc, on dirait que je vais vous moto. Eh, alambalia. Toi, elle a besoin de te la pesi la montuté. Toi, il s'est pesi la tête, même si limbisa o de mais tant que minno on a dit sur le pasu, pour nous boba. Tu as un monopole. Lambalia. Même si yo kabiso personne, yo kabiso Sony. Ah oui. Pour comment la bana ni bali balata ba jeep. C'est fort. Ba moi mba so ndima la ta jeep, tika la ta jeep, tina suka. Ala ta na soutien. Ah, mais ça peut être règle. À régler, tout le monde est arrêté. Il y a ça moi aussi. Ça bêtise n'est pas ça. C'est fort. Même malgré la ligue, mais ça les loyers. Au sololi. Oui, oui. Et là, on a eu ça tonton Vincent. Tonton Vincent, on ligne sentiment. Voilà. Tu as droit pour la bino batute. Benga la biso ba parti melanga. Benga la biso ba mami tokisa. Benga la biso sima. Ata ba biso moko neza bonye to joua ni zongi sa la biso. Voilà. Oh, zongi sa la biso. Papa papa ka mutaole ma pe ba to aza pe obenga. Papa ka to joua ku ne tala marapeka. Ah oui. Tonton Vincent zongi sa biso. Ah oui. Oh ba sima bazali. Voilà. Et qui tanda bazali. Voilà. Oh ba ko benga bango te na ba chaîne na matusu de fait ba bilisa ba vérité cachée. Voilà. Tonton Vincent, au bout de la biso bangoko, moi quand je biso toi na 2026 les bandés, na début projet mon na salamiki. Mito ezo chauffer. Donc on y mito na biso chauffer na ba propre makambo na biso. Ah oui. Na makambo ba toi ba biso di ba coûter. Tonton Vincent, bengi la biso ba omé bazali. Oui. Nani ba moi no fille on a notre tourner pe sauver. Autre tourner na pas Jérémie. On les années Brunel. Tourner n'est pas géré. Comment les oya? Ya mukuse boy. Ya mukuse. Comment nani? Ah. Tonton Vincent, ma fille va se belé, ma garçon va se belé. Bengue la biso batu. Oh le bazin net va fâcher va tika la coûte éternellement. Ah oui. Va fâcher va tika éternellement. Tout le monde a tout sous. Tonton échappé l'été. Papa Vincent. Au moins ceux qui ont besoin de biso batu, ba yo sa biso ba merde ba ko kasi on est au ba no futa. Na pas ton vendre la bateau on est au vendre la yo. C'est oui oui. C'est la biso ba bateau déjà ça espace là ba soutenir ba jouer. Ba ya ba jouer. Ba jouer en fait. Ba ya pa ba benga ba sukuna te. Ya bijou la kana na bonzongi sa e. Bonzongi sa e bijou. Mélanie. Voilà. Bonzongi sa e. Mélanie ba benga ka ete ba kokyo benga ete ko ba yebisa ka eke. Ya lo ba ke azana e pona ba dunya so ba yebisa ka eke te a e koma likama choix. Vous comprenez? Moi, je vais pas caché. Ah, je rappelle bien, je rappelle ce vous savez sur Nana Amélia. Oui. Vous savez sur Nana Amélia. Tonton Vincent, on sait le liste. Au moins, tu te reconnaître que artiste mon babunga. Na liste. Donc, ils ont bon au bar ici. Voilà. À un moment donné, nous sommes au regard de Chouapa. Tonton Vincent, le mot là, tu vas faire le mot là, vous pouvez le droit de autres 15 à le gars a vu d'accord à terre non, ma terre va être belé, ma talentueux. Et belé. Ma maman Naomi a mouillé de gauche bazali. Oui. Oh, Tonton Vincent. En tout cas, l'ongo la bisu na kata libaku oyo. Bimi sa bisu na kata libaku oyo. Tonton Vincent, s'il te plaît. Bimi sa bisu na libaku oyo. Tu as droit pour qu'on ait vu ba comédien té. Mais pour y na bisu pe casting té muto yo soko benga po yo mettre bisu libaku. C'est ça. Benga bato tango benga bango bika na zo ke ko jouer pas ndeko na ngai. Ah là pour dire Italien. Kozong sila bisu. Tu les bisu bichu la reine. Bato baze belé, bato nyoso to bungi ba fâché to mona na film mo benga ba mnai ki ba yepi wana ba fâché banani tire bisu bango biso mo peut te jouer biso mo peut te jouer ka zongi sa biso ronya to pesa ki shege ya nyata nyoso ya ki kuluna to ko sala oh ba makanga ba tia ba fanda biso to za wana to zo tourner na suki wana nous prochainement na la liste. Maman de la fête puis ma dédicace tout quand même. Yo peut pas pas sur zik il y a comédien non obtiner linga na commune na papier. Liste présent. Tu peux pesa toto pesa liste ya moi ba comédien o ba vandi ba yoka na lisusu te ba na bango. Voilà.
bana biso mpe déjà bajouera bien bo batikala bavictoire basangani fusion kitoko esili banaomi baza banael baléance bamichu bana bazojoue kitoko bambino baza na paris baawa bamama bazojoue kitoko babiscuit bagarçon ebele batalentie baza baimposer Bruxelles pas à Matanga. Oui, à couper les mamans. À couper les mamans, on est ensemble. Ouais, tous à la voilà. Donc, Malika, ma dédicace au Kabana. Na bato so balinga biso en tout cas merci beaucoup ana kiti sikoyo donc nzamba pambola biso nzamba pambola misana na biso pambola année oyo en tout cas pambola année oyo na yebikeza année ya bongo bonheur ekoza o tu simba kita 2025 na 2026 au simba ya passeport ile mbaba visa ebele dans nzambe ya pambola. Merci à toi Mania Malika Maniango. Alors c'est par ici que nous mettons un point final messieurs et dames. Merci na on va revoir un prophète Moïse. Oh là là, bonne année à toi, prophète Moïse Kassongo. Balobi Mosani Nzambe Oyo, azara vraiment Nanguya Naye, et pas de partager mon amour. En tout cas, on a fait un peu de lobby, nga Malika Mania, dimanche, Naza invité. Et puis il y a le prophète Moïse Kassongo, l'homme de Dieu, l'homme de fée. Ah oui. Prophète Moïse Kassongo, en tout cas, ma bonne année là, meilleur fait, Malika Mania a souhaité meilleur fait, année oyo, et ça a vraiment année, il y a l'ipamboli, les sous, ma casse, ma ancien, et ma qui s'appelle les sous, prophète Moïse Kassongo. En tout cas, voilà, ça s'appelle Samuel Wanzambi. Samuel Wanzambi, voilà. Prophète Samuel Wanzambi. Samuel Wanzambi, biso to boya kabasa na Nzambe te. Voilà. Parce que to yebi que Bible c'est biso confiez-vous à mes serviteurs. Yes. Donc to za kapenza wana to zora bino na considération. En tout cas na pesi bino ba meilleur fait na bino bo umila vraiment en tout cas merci beaucoup.